tobatela minoko na biso na bisika tovandi na ba chorale na église na ba famille na bandako pamba te papa lobito na période moko trouble. Mes filles, si on ne fait pas attention, on va retourner dans l'esclavage de 300 ans. Mais elle sera terrible. Loba mongongo na yo papa. Loba mongongo na yo papa. Papa bitumba Afrique du Sud tindaka bana ya koreki to kotaka babeko papa. Tozali na ndakisa munene ya Mama Mwilu. Mama Mwilu, c'était Papa Simon Kimbangu lui-même qui agissait en elle. Namituna, nazali nzete botaka mbuma ya kitoko. To nazali nzete botaka mbuma ya mabe. Papa bolobi nini? Papa bolobi nini na este batu bazokufa papa. Papa batu bazokufa papa. Papa batu bazokufa papa. Maman na yo bazokufa violé papa. Moi na 2 ans bazali ko violer ye papa. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolingi ko banda programme na biso ndeto sengi na mama mote ya nzembo aleka liboso pona kopesa biso nzembo ya bato banso. Silwangami ukatila muki mwana jabe tela mese salukia ngunza nzambi tusadila salukia nzambi mukeleka 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 tusadila salukia nzambi mukeleka enza ya mvimba mbangitwa fuluka. Na kombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu kianga ni nzambe wa biso tobeli yula ngunga oyo. Yambo ya kosenga tokumisi pe tozongisi matondo pamba te bolingo yo zali monene. Obatle biso butumo bimba obundle biso bitumba ya ndenge na ndenge. Na bolingo pe na maona wi papa otalisi moko na moko mokolo ya lelo yango papa tokumisi tozongisi matondo. Lelo ezali mokolo oyo tokanisaka pasi ya kolo Yesu. Pasi ya papa Simon Kimbangu. Pasi ya bamvwana misanto pe pasi na yo Molimo Santo Nzambe. Pamba te kino lelo papa kimi ezali te tozanga na kase bitumba. Muta lingomba na yo, bana na yo, banzutu milimo pe mokili na yo papa. Kasi deva munene oyo nzambo pesi biso bana na yo toko bakobondela po pasi kokosila. Solo tokoti na 30e année oyo bitumba tozana kotina mokolo ya lelo kuna na est tochelike toko kende pasi wana ekosila bitumba ekosila yo nzambo olobi ete oyo atiaka elike pa nzambe nzambe akobosa na ye te papa Simon Kimbangu kiangani lelo ezali mokolo oyo epesi na biso bamama tosanganaka elongo na Mama Mwilu pe bakoko na biso oyo bakenda na biso tozali na bomoi tosanganaka elongo poto kokumisa koma Mama Mwilu poto kokoteyana poto kope kozwa kosala musala na yo pe oyo mama akobongisa biso po ya telemi akoliesa biso akokota na Nzambe tonda mbanyama ndenge na ndenge papa tosegote monasi ya makolo na ye munoko ezala ye kasi maloba ezala ya yo na ye na biso toteyana tosima oyo nyonso akopesa biso po yango papa ekolongisa biso tika oyo elingi ye monana na banzutu milimo na biso na kombo na Nzambe tata mwana Molimo Santo sengaka manso amen. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo bo ba memi ba Bible tokamata ba Bible na biso pona kotanga na mibeko. Tokotanga mibeko na biso na Exode 20 ndenge yali momesana. Exode 21 à 17. Soki tozwi tobandi kotanga na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Mateya na biso ya lelo tokamati yango na mukanda ya Matthieu chapitre 12 versets 33 à 37. Matthieu chapitre 12 versets 33 à 37.
soki tozwi tobandi kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Si vous avez un arbre malade, vous aurez de mauvais fruits. Car on reconnaît un arbre qui a un fruit. Bande de serpents, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Na komba tata mwana pe tata molimo santu. Amen. To bondela. Munazola kwa beno batatu banlongo. Se ye mwana ye tata mwanda velela. Nzambi eto tata kisolukile. Nzambi eto tata dia lungana. Nzambi eto tata dia ngenda kuntima. Beno batatu banlongo munange tata Simon Kimba unkangani pe banlongo nzambi. Matondo tufutiri kwa beno banlongo munzola mpoena lukutuzola ngantaunza wonsono. Tata kifweni ko impasi muntu. Ngina mene munsoni zambi mambi mame. Ndombele kwa beno bandongo lwa vila kana mamo mambi maluzei mumono. Mpasi vo lwa sadila mumono fuafola kieni. Lutela mana mumalumami luvo vila munwa. Kadi mambo mako manlongo yemena mbidi ampinda. Mono kina wanlongo ko. Kansi nsolo lobu yizi kwa mono. Kwa beno banlongo ndombele papa lwa songa nkenda zeno. Luiza la sala kweno ila vuvila mumono. Mambo mako mabaka fulu mumono kibeni. Yeba mpangi zamba wamo dispose ntima mieto. Tua tona, tua lunda, ye tua sadila mo. Fasivo muna lumika nsuka. Tua bakila bolu vuluzu muna nkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. To uti kotanga mibeko nenge zalimo mesali. Mibeko ba utangi la kabiso mbala na mbala. Ya solo pona biso bakimangiste. Eza la mwana muke. Eza la mukolo. Na kanisi tosi to maîtriser yango penza. Ezali eloko oyo bakoki kozongela kabiso lisusu te. Ya solo soki totali biso na bon mama. Changement ezali mingi. Tosali progrès ebele. Na bon mama na biso. Na biloko ya mike mike. Bazali ko pekisa biso. Bazali ko reprocher biso. Kasi to komina no point te. Po soki to komaki au point papa mbese alobi. Mibeko botanga lisusu te. Po lokola tozali batu. Tobo sanaka. Tango mosusu tozalaka pe entraîner. Ndenge likamo mama utayi koloba tout à l'heure. Olingi yango te kasi a force ya koyoka to ya kozala na esika wana noki likambo wana elati yo lokola pe makambo ya mabe o bazali kopekisa biso yango wana nde fo kozala na mayele tozala na mayele ya koyeba kokima masumu pamba te tata Nzambe asalaka na nzoto ya masumu te. Tata Nzambe asalaka na nzoto ya masumu te. Mibeko ezali uniforme na biso bandimi. Uniforme na ndenge nini? Ce n'est pas uniforme oto lataka ya teni ya bilamba. Mais na bizaleli na biso. Soki tozali na mibeko batu bakomona solo bokeseni. Et tout de suite tant tozali na esika batu bakoyeba batu oyo baza bakimbangisi ya solo. Pona ezaleli na biso, na evandeli na biso, na elobeli na biso, ekozala ndenge moko. Donc mibeko eza uniforme na biso bandimi. Kasi tata Nzambe alingi ete tosala lisusu makasi. Ndenge papa diangenda lobaki ete je sais que la perfection n'est pas de ce monde, mais efforcez-vous de vous perfectionner. Tango balobi muto azali perfectionné pour une situation donnée, azali muto azan expérience makasi na likambo wana akosala kayango kitoko.
Et papa soka alobaki ete to s'efforcer na ko se perfectionner na ndenge nini ya sona kati na bizaleli na biso. Donc biso bakimbangiste tozali batu oyo tosi toteyami mingi, il faut to sala vraiment likambo na fo ezala na kati na biso to luka ko se perfectionner vis-à-vis na mokili, vis-à-vis na tata Nzambe, na comportement na biso, quel que soit âge, nazala jeune, nazala mukolo, faut to sala effort ndenge papa alobaki ete to luka ko se perfectionner. Nzambe obiso tolandi tata Kimbangu azali Nzambe ya solo. Papa liange na tango nyonso azoyebisa biso, mes enfants, nous prions un Dieu vivant. Ce qui mutabeteli otolo wana, un Dieu vivant qui a la puissance. Biso pe so ki tozali kotosa, maye bazali kopesa biso. Biso pe tokozala na puissance wana ezali na tata Molimo Santo. Liloba soki olobi likambo pe ekoki kosalema. Liloba soki okanisi likambo pe ekoki kosalema. Mais puissance wana po habiter ngai, il faut nazala muto nazana bobangi na tata Nzambe naza kotambola kati na mibeko. Il faut nazala mutu na mibeko po puissance wana ya tata Kimbangu ezala pe na ngai. Tozali na ndakisa munene ya mama Mwilu. Maman Mwilu, c'était papa Simon Kimbangu lui-même qui agissait en elle. Pambate maman Mwilu azali muto a mi batelaki o abombaki mi beko na ndenge o ya solo o alukaki ko se perfectionner. Azalaki na lolendo te, azalaki na maloba mabete. Tango nyonso azako se mettre en cause. Ngai Mwilu soki na kolonga, basi bangunza balonga kate. Azalaki na lolendo te. Ezali exemple vivant oyo biso ba mama kimbangiste tokolanda po ete tata Nzambe pe nguya na ye wana esala kati na biso. Ndenge na lobi ete papa Kimbangu ye moko azalaki kosala kati na mama Mwilu, pamba te oyo nyonso mama Mwilu azalaki kosala. Batu ba ye soki kaka abondeli bakotala bo ba se retrouver pa bazokende. Mais qui peut faire ce genre de choses si ce n'est que Dieu? Puisque Dieu travaillait, Dieu était en elle. C'est puisque Ami Pesaki, Salaki makasi pona ko se perfectionner. Salaki mutako batela mi beko. Salaki mutona lolendo te. Donc ezali exemple vivant oyo biso ba mama kimbangiste, il faut tango nyonso eturnaka en boucle kati na mitema na biso, kati na mituna biso na tango nyonso. Pona oetali mibeko tokozwa mobeko moko ya mokolo ya yenga. Ya solo mokolo ya yenga balobi ete tokolamba te, tokoteka te, tokosomba te, tokorepase te. Papa za kozongela ngo ete na tango bango bazalaki na tango wana même suki okokata te. Boni to repasaka lelo mokolo ya yenga. Awa oto respectaka mkwa yenga tozate. Na volata chemise en français na repasser kaka noki. Tozali te oto repasaka mkwa yenga. Kasi balobi ete mokolo yango to pesa ya ngo mobimba. Donc préparation na biso mokolo yenga e faut bandaka le samedi. Donc samedi ezali préparation mokolo yenga soki tolingi tolonga mokolo wana. Soki tolingi tolonga na likambo na mobeko ya mokolo yenga. Mwana zolela sombela ekake ko sa eloko te. Asa mwana zana nzala. Mais na bukola poso yebaki teke mwana aliaka. Ba exemple ezali ebele tokoki kozwa na tina na mokolo yenga. Mais tango ezana biso mingi te. Suki nanga na kolinga kana bongisa na mokolo yenga. Kasi balobi ata suki to sala te to bongisa te. Batata ata mandefu kutu kokata te. Biso ba mama musuto bimaka mandefu, mko mususu na bimi
na tali boye na talatala na moni ngabi mandefo ese boti mais lelo pe yenga so na simbi pince na komi kana na nzambe tala mo kalobi nanga mandefo ne monani nga baba limbisa lobi na yeba ki susu te la monika na tongo ezaka mo exemple ya muke mais ya lobi to sango to pesa yango mobimba donc mukola yenga to prépara kango le samedi na tongo te elamba nanga na kolata na kobongisa ngo samedi mais na koluka ngo dimanche na tongo te poti toyaka ndako nzambe na retard biso ntango tozokola bana mike bakotisaki biso eloko na mutu ete soki okomi na ndako nzambe ngonga mibale ese ebeti ozali considéré absent ntango biso tozokola tozosala malongi eloko wana batiaki biso na mutu soki ngonga mibale esi ebeti oyenda banzambe ozali absent donc ange ayaka konote soki ka ngonga mibale ebeti nga akei mais boni toyaka ndako nzambe retard tosalaka fort mpona nini toyaka retard c'est puisque tolingaka kopréparer mokolo yenga le dimanche matin nzoka nde ekozala bongo te tomeka bamama tosala expérience tomeka mutu mususu akoyendaka nzambe te akute se esilaki yo moyembi ozoya bato esiki bayembaki sikoyo ekosani baprestation nyonso wana tosalaka na kati ya ndako ya nzambe esalaka makambo minene kati na bomoi na biso toyebaka te mais tozali toujours na kati na négligence yango na bamama ndenge nalobi tokosatarde te na kati na mokolo ya yenga makambo ezali ebele badetail ebele mais mwa moke wana tosouleve ya solo tokende kokanisa totosa mokolo mwa yenga totangi na mokanda na biso ya Matthieu ndenge touti koyoka na lecture ete nzete ya mabe ebotaka mbuma ya mabe nzete soki ezali malade ekobota mbuma ya mabe kasi soki ezali kitoko ekobota mbuma ya kitoko kaka na minoko oyo tozali kopambola tozali koloba papa oye tozali kokumisa tata Simon Kimbangu kangani nzambe kaka na kati ya minoko yango tozali kobimisa makambo ezangi tina tozali koloba makambo ya mabe pona biso na biso tozali kopesa makambo ezali kozokisa baninga kaka na minoko na biso yango na teme ya mateya na biso ya lelo ngai nalali nzete ebotaka mbuma ya malamu to naza nzete ebotaka mbuma ya mabe na mituna nazali nzete ebotaka mbuma ya kitoko to naza nzete ebotaka mbuma ya mabe po mayebimaka na kati na minoko na biso yango ezalaka na motema soki oza na likanisi ya mabe na moninga na yo na kati na motema te okobimisa likambo ya mabe ekobima te mais likambo mosusu sans le vouloir tellement que ndenge balobi na mokanda mwa nzambe te oyo etondi na kati na motema yango ebimaka makambo mosusu ekobima koyeba lisusu te ke obimisi likambo ya mpasi bato bayoki oyoki ndenge alobi mpo motema na ngai etondi na makambo wana kasi na mokanda na nzambe balobi na biso ete na kati na verset 36 bango balobi ete je vous le déclare au jour du jugement les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile maloba mingi oyo tokobimisaka ezangi tina elongobani te tokorendre na yango compte nde na suka balobi ete car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent soit coupable lelo nzambe na biso alobi ete biso tokotambusa mokili oyo na lolenge ya sika ya Simon Kimbangu. Nous sommes une minorité. Ndenge papa dange na lobela ki encore plus loin. Nous sommes une goutte d'eau dans la mer. Tango abimiseli biso likambo ya esclavage ya 300 ans. Avant abimisango en public. Tokendeki kopesa ye mbote.
natie parenthèse tozalaki ngai défunte mama Nelly mama Masamba tokutaki ye na mupaya kasi on a compris que masolo na mupaya wana sa bayaki yango mbala moko tant topesi kaka mbote. Mes filles, si on ne fait pas attention, on va retourner dans l'esclavage de 300 ans. Mais elle sera terrible. Oh, papa, j'ai de la peine à croire. Et toute la souffrance que papa Simo Kimbangu avait endurée. Tu as raison, ma fille, mais nous sommes une goutte d'eau dans la mer. Bah, maman. Nous sommes une goutte d'eau dans la mer. Les lomo kilimo bimba oyo ba eza mer biso toza goutte d'eau mais balobi biso to kotambusa biso to koteya mais toza na kati na école ya ko apprendre ya ko loba malamu ya ko bimisa maloba malamu na minoko na biso ya ko zala na ezaleli ya malamu ya ko zala perfectionner puisque nous avons cette grande responsabilité ya ko tambusa mokili ya ko yamba mabota bako uta bipai na epai. Mais ceux qui ont toujours na ba parole blessante. Ceux qui ont toujours na ba mauvais fruits kati na ngai. Ceux qui ont tango nyonso nazali ko betsa batu mabaku. E bongo tango ba paya wana baku ya. Na ko lakisa bango nini? Mbuma nini ba komona kati na ngai? Maloba nini ngana ko bimisela bango ya malamu. Donc toza na kati l'école ba mama. Ceux qui ont nazali mutu ya ko blesser. Ceux qui ont nazali mutu akokata mangala na kanisi tango yango to bongola to changer pondenge mukanda nzambe lobi na mukolo ya suka ekozala na biso pasi pamba tendenge na lobaki la dernière fois tata nzambe azana aner azana service aner na azana service à renseignement oye pesa ka rapport mikolo nyonso. Ako kene boy mama kaya ndola tamboli ndenge na ah papa mama kaya en tout cas biloko mwa sali lelo tala makamazo kanisa tala makambaza koloba ba Jean renseignement tata nzambe to ibi bango mu pepe oto pemaka mabele oto niataka végétation oto monaka ba source naturelle d'eau ce sont des agents de renseignement de Dieu yango ana tango ngana zali ko sala likambo mukanda nzambe lelo rappelé biso ete na mukolo wana eko yeba na ceux qui nazali innocent ceux qui nazali coupable po ba Jean renseignement ba memaka nyonso et pas tata nzambe. Papa Diangere est allé encore plus loin en nous disant que caméraman même ezali et enregistre makambo nyonso to sala tous les jours. Yangwana ba maman, nous avons intérêt to sala effort to se perfectionner to tambola malamu ndenge bazali ko senga biso na ezaleli ya malamu ya bondimi po ete mokili nde biso to koteya yango biso to kolakisa bango ndenge nini ya kotambola to konoka lokola mbula te muke onzambe apesi biso tikete ezala bongo na komona tata mwana pe tata molimo santu amen amen dote mato bonde munkumbwa se ye mwana itata mwana velela Sedi toko zulu bika nkumbwa ku yazitu swa. Bika kimfumu kya kukiza, bika luzolo kula vanga mavantoto bonso kuna zulu. Jako to kalumbu tuvana lumbu eki. Utu yambu dila mfuka zetu, bonso mpebo ito tulolokanga mpangi zetu. Kututwala ni mpuku munuko kantu tutanya mna nkwambi. Kali kyako kimfumu yengolo yenkembo yenzitu sumunvu yangu muna nkumbwange se ye mwana itata mwana velela. Amen. Amen. Luizo
tata mwana pe tata molimo santo toleki na ntango ya mabondeli tobengi bato motoba baleka liboso baparoisse nyonso s'il vous plaît. Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwana Velela Wazola Walembisola Kaka Ekaka Yandi Kaka Yandi Kaka Yandi Kaka Eke. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo tozali mpona mercredi toyaki na beko ntango beko esilaki batangelaki biso pisom moto atangelaki biso pisom ezali mama Françoise nde tobengaka mama Françoise Shiga ye atangelaki biso na pisom 1 atangaki nyonso tu so tokei na bandaku tokende kotanga tolongwe na pisom tokei na toi conjugal moto asalelaki biso toi conjugal na mokolo na lelo ezalaki mama Louise Mfinda thème na ezalaki la propriété ya ndaku ya toilette pe ya salle de bain alakisaki biso baproduit pe ayebisaki biso baproduit ebele oyo akozala na possibilité amona ye mpona aexplike suite ya trois conjugal ezalaki mama na biso mama Pasteur Diavewa Christine ye alakisaki biso nde balambaka wangila modele mosusu ya kolamba wangila na ndenge oyo ya bango bantanga bamama totuna mama Christine ezalaka mpe malamu bala mosusu tochange ndenge mosusu toleki na trois conjugal toyeki koma na mateya lelo moto ateyaki biso ezali mama Makaya Eugénie ye atangelaki biso na Exode 20 de 1 à 17 biso atoye retard tokoma bamama toleki na Exode ayeki kotangela biso na Matthieu 12 33 à 37 thème na ye ezalaki ngai nazali nzete oyo ebotaka mbuma ya malamu to mbuma ya mabe wana ezali question oyo atuni biso nyonso tozali awa mutu na mutu amituna azali nzete ebotaka mbuma ya malamu to ezali to ebotaka mbuma ya mabe na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo bamama oye bamama oye bamama oye Oye, soutien de l'église. Maman Mouilou oye oye, soutien de l'église femme internationale. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye, tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka Ekaka Yandi Kaka Yandi Kaka Yandi Kaka. Tomoni mama Daniela Walengo ye auti Yerusalemi tokoyamba mama na biso na ba pasteur na biso nyonso
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre ba comment pasteur bote moto. Et ça dit no bote. Bika saluka ya okela ya okela. Bika lumbu ya okela ya okela. Kubatangi la lumbuko kubatangi la mfulako. Nika banunuka, banunuka, banunuka. Kopesa ba mama pasteur na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo. Na kombo ya tata ya mwana tata ya mwana pe tata molimo santo. Tokosala rappel na bandeko oyo baye nsima. Mama na biso ateyaki biso mama Makaya ateyaki biso na Exode 20 chapitre 20 verset 1 à 17. Matthieu naye azwaki na Matthieu 12 verset 33 à 37. Na bandi biso nyonso to landaki oyo bayaki te na sengi na bino bozonga na ndako lupo kini kotanga. Eloko tokangaki kuna ezali la perfection. Ndenge papa nange na lobaki te solo la perfection n'est pas de ce monde. C'est vrai. Mais asengaki ete to meka. Ya solo biso ba mama ya poto toza na chance monene po nzambe alingi biso. En tout cas likambo wana foto yebaka yango. Papa Simon Kimbangu na lingi biso. Wuta papa kisolokele ndenge azalaki na biso awa. Tozalaka bana mike oyo bazalaka na biso na tango na bazali. Papa kisolokele alingaka biso makasi. Ti ayaka kofongola biso frontière. Pourtant, tu es en Belgique. Tu es en Nzela Mayuya. Quand tu es en Belgique, il fallait que tu aies boutou. Il fallait pas que tu aies un mine dans la mitou cannabis pour bambila bakoi kozwa biso. Donc, pour la colobaïté, banzabe balingi biso dans la poto. Mais quand il y a biso, tu y na poto, tu y a qui la moto yak na ndenge na ye. Bamsusu bayaki na nzela ya voie normale, bamsusu basali ba cascade. Po bakoma awa. Po papa dange na lobaki te mingi bazana awa, place na bango ezalaki awa te. Balobaki yo ye awa, musala na o osali langa osala na poto te. Malamu zonga. Na tango na papa dange na azongzaka bana ebele bazaka na poto azonga, bazonga na mboka po alobaka ete bino bokosali langa na mboka awa te. Donc biso tozali awa ezali ke toza baponami. Elakisi ke nzambe alingi biso makasi. Donc likambo wana foto simba yango papa Simon Kimbangu alingi biso makasi po akontrana mingi na biso. Mais eloko azosenga biso toza na bomoko. Toza na bomoko totambla ndenge nzambe azosenga biso. Lelo papa mama Makaya ateyi biso la perfection. Eloko oyo foto luka biso na minute oyo na tango oyo na makambo nyonso ezingi biso to bomoko ezala solo mais to luka relation spirituelle na nzambe na biso. Il faut to luka relation spirituelle ndenge mama Makaya alobi ya perfection biso to bakisi kaka relation spirituelle na nzambe. Parce que relation spirituelle ekatamaka déjà guta bakoko na biso Adam Eve ndenge babukaka mibeko relation ekatanaka. Toye kosenga bolimbisi ya basum na bango na 1992 kasi bolimbisi ya Caïn na Abel tosenga nango te. Yango papa Simon Kimbangu a rappelé biso na biso tosenga na bolimbisi. Toza na ba problème na baninga te. Engel akseke soki na biso boyoka na ezali toko sala branchement eloko moko ekozala wana relation moko ekosalema. Mais poto nourrir molimo na biso papa azana apesa biso ba arme. Mais ba arme wana tutizaka ngo te. Ezali ndenge tozoyaka awa ezali arme monene. Po tozoyaka awa tozoyaka se purifier. Koya koye makolongo na ndako na yo ba panyonso oyo bolim sanga lingala ezaka mwa compliqué moko. Kolongo na ndako na yo po koma awa. Ba marche nyonso donc ne otamble ti okoma awa. Eza noté, eza compté. Donc, vous allez sacrifier au sali, au long ndako na yo po koma awa.
Papa nyonso so ça qui sont pas ba correspondance mais bato ba ange bazali bazolanda yo bazo compter papa na yo ti okoma awa. Donc zali sacrifice monene. Koya toyaga awa toyaga se purifier. Ba ange pe balandaka biso otomona ko bazara elongo na biso. Ndenge balobi ete mama makaya lobi papa za ba caméra na ye. Mikoleleki alobaki yango est-ce que ba ange bazalaka tolobaki wi bazalaka. C'est veut dire balandaka biso. Donc nyonso to sala ka bayebaka. Donc na tango photo loka benza relation spirituelle nzambe na biso. Donc oyo azoko pekisa biso malam to tika yango. Ba arme mususu ezali ko kene soirée spirituelle. Pour mingi ba négligera soirée spirituelle. Soirée spirituelle mboto oyo tozwaka to ya solo pasteur mutapesa biso yango mezara pasteur tezara yemboko. Ce qui papa donner na chaka soirée spirituelle pour bayaka. Et bazo ko purifier biso plus tozo ke na soirée spirituelle plus tozo longla ba point na biso masum na biso mabe na biso nyonso zo longwa na ba soirée spirituelle. Donc ba chaka ngo pona to se purifier pour mabe o tozaka yango mikolo ba kilo to memaratango nyonso masumu to ke no tika yango na soirée spirituelle. Mboto tozaka na suka yango epemetaka olongo lelo ko moko boy. Metango lelo oké na soirée spirituelle na semaine ozongi masumu osa na yelo côté. Donc tant que tout ça qui est pour se purifier, tout ça peut makasi ya kotika kalika moko na moko. Ba arme mususu zali mabondeli obiso to yebi mabondeli ya bangonga. Arme mususu ezali koyemba. Pourtant to kinga ba choral. Pour mingi ba moko ake choral, moko ake na choral te afani na ye. Mais tant que zo na choral koyemba wana zo yemba. Yo solo yo to biso to zali bato, mais ba ange le ba yemla ka yawe. Balata kabiso na minute wana. Donc tant que tozoko yembla nzambe za na esengo. Parce que biso nous avons ba angelou. Donc ils ont ba arme nzambe apesi biso so tozoko utiliser ngo ya solo au fur et à mesure makamu mususu talango oyo sala ka nzambe azana biso distance azomona biso na elongi mais moi distance moko za pour la relation spirituelle les ana au katana. Pour nzambe alata yo pour nzambe a diriger yo pour nzambe alepsa yo oyo nyonso kosala na molimo pour ya tamla na molimo il faut to zong sa relation spirituelle na biso et zo permettre biso peto ko sokwama yango ba mama na ko nimba lobaka na ko merci na ronyaga ko lambula te donc tout ça là effort na isika wana mais faut to yeba likambo papa alingi biso makasi donc maté Maman Makaya et résumé un peu na o papa sima zo yebisa biso na mikolo yo. Donc photo yebaka papa alingi biso mingi meto bon la mingi to tizaka ba amo ya pesi biso bo oyo nyonso ememaka biso kilo et sara biso to za musika na ye e longa kasi na biso. Na bandi oyo na ko koloba na mokola lelo yango wana na sisi nanga bongo na koma tata ya mwana pe tata ni mosanto amen. Amen. Tokotonda malendisi mama pasteur na biso apesi biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo Tikana tunga kama Yerusalemu ya shika kuna edonga tunga kamba Yerusalemu ya shika kuna edonga manawa usalamu pesa meli na kamba Yerusalemu ya shika
Maman oye! Toleki mbamo na ba comité to bandina na comité ya paroisse pilote. Toleka pona Ntinsani. Ah, Saint-Denis, atoma. Balobi nanga Saint-Denis efimbani ya Bilombe. Maman Bilombe. Hôtel mana comité. Ah, c'est vrai la kamwandi sento banga biso eh. Ah bon. Maman kwa kamwandi na Saint-Denis banda.
tolandi biso nyonso ndenge mama atei biso awa koloba tobatela lolemo na biso mikolo elekaki ngai pg na biso ya aepeki abengi ngai aminanga mama lisi nabengi yo mpo tozoluka tike mbangu tozokende nkamba babengi biso na 15h na papa mpo tokomaka nkamba lelo ngai alobi oh bongo mbangu nini bo mpo na nini alobi ah na toyebi pete biso nyonso babengi biso kaka bagénéraux nyonso tu tokende mbangu lelo akomi na nkamba alobi ah tokomi kuna papa ayebisi biso alobi abengi bango abengi biso mpona atuni makambo nyonso ndenge ezoleka ndenge baza kofinga biso bozoyoka yango to bozoyoka yango te babi papa tozoyoka yango abi sikoyo bino bolobi nini bino bambuta po pamba te sikoyo moto nyonso akomi kaka na bilobela koloba kofinga biso bino bolobi nini na kasi tolandaki tomonaki batata na biso bayaki ko intervenir na makambo nyonso ezoleka même na oyo afingi kuna na parlement debout na IDPS bolandaki na ndenge o bazongiselaki ye pamba te papa sepeli te na kati na likambo wana donc biso pe tobatela minoko na biso na bisika tovandi na bakorale na église na bafamille na bandako pamba te papa lobi to na période moko trouble ba mama oye Blameni oye to montre oye ata mokili ekoningana biso se na sima ya kimbangu ata mokili ekobaluka biso se na sima ya kimbangu tokolanda ekangani molimo mosantu tokolanda ekangani molimo mosantu tokolanda ekangani molimo sima ya kimbangu ata mokili ekoningana biso se na sima ya kimbangu tokolanda ekangani molimo mosantu ata mokili ekoningana tokolanda ekangani molimo mosantu ata mokili ekoningana biso se na sima ya kimbangu ata mokili ekobaluka biso se na sima ya kimbangu tokolanda ekangani molimo mosantu bamama oye bamame mama mwilo oye tosala ke bana batelefone oyo tozali na yango biso lelo mutu akoki kokamatela yo telefone azozwa message na yo azozwa makambo na yo nyonso tu oyo ezoleka epai na yo ekeye epai na ye tomoni boyo eleki mikolo oyo mais solo ye moko kaka moto ayebi nyonso ezokende lobi kuna moto wana akomi mbikudi mpo na nini alandaka yo makambo no nyonso ayebi aya koyebisa yo boye nalotaki yo boye o boye nzoka kaka na telefone nde ezoleka bamama tosala keba attention papa lobi telefone tokeba na yango toyokani
abakisi biso 20 euro beta mabo. Mercredi prochain ndenge nzamba kokumba biso toya liso na esengo tosala su musala kitoko ndenge papa aza kozelela biso tosisi na komba tata mwana pe tata molimo mosango. Amen. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo mosango. Nakomba tata ya mwana molimo mosango. Programme na biso tobengi mama pasteur Mei azokisa biso na bandaka tobongela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosango. Nzambe na biso papa akisolokele lukelo, nzambe na biso papa adialonga na kiangani, nzambe na biso papa adiangenda kunsima mama muluki awanga maezitani kumoni papa simokelo kukia papa ni mtokolo
kimia na banzoto na milimo na biso epesa kimia na kati ya bafamille na biso epesa kimia surtout na kati ya lingomba na biso ekimelo na biso ezali se epai na yo tata Simoki Mbango Kiangani Nzambe biso toyebi yo na kombo biso toyebi yo papa tokoyokaka mongongo na yo baya kala papa bazalaki koyoka yo na mongongo kasi bamonaki yo na miso te lelo biso tomoni toyebi yo papa olobi nini elike na biso ezali ete kobima na biso moko na moko azali kozwa solution na baproblème nyonso ezali kotongisa biso et surtout bamaladi papa ndenge elati biso na kati na banzoto yo moko longola yango etika na kati na esika oyo mwana na yo nyonso akobimaki lipempele na nzoto na ye papa Simoki Mbango Kiangani ebele ya bamama na yo balali na kati na bandako bavandi bazali kokoka même pas kotelema Nzambe na biso mona bango tosengi mapamboli na yo tosengi kimia na yo tosengi moko katikati na biso papa Simoki Mbango Kiangani yango yo kopesa solution po ete yo na biso mai matei biso na kati na sika oyo papa tika idemoko na mwana de kosalela oyo bayebisi biso na kati eloko soki tokomi na mandako na biso na kina papa tokozanga te kozomisela yo merci leka esika nyonso bana na yo bafukami tya elembo ya mote ya mokolo ya lelo ya mercredi tobima pamba te tobeleli mapamboli na yo tata Nzambe bolingo bwa yo nkolo na biso Yesu Kristu lisungi na kimia na tata Molimo Santo Simoki Mbango Kiangani ekeli na moko na biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu amen. Amen. Mama tokeli malamu. Ingeta. Bonjour la famille, bienvenue sur Masoloki Mbango TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masoloki Mbango TV.